bonsoir, très chers internautes. Il y a Pedro Production Grâce TV. Et donc, en tout cas, on a les labinés à trop. Oh, batala qui émission La Voix des Stars. Nous avons présenté par votre humble serviteur, votre humble présentateur. Donc, comme vous avez dit, qui fait 4 Spiritas partout. Donc, Spiritas n'a pas parlé Nabino. Spiritas, c'est ce qui a posé l'Ibakou à la émission qui toque La Voix des Stars. La Voix des Stars. En tout cas, j'aime Nabino, commentaires, surtout. Et que ça la peine qui toque au magasin. Quand l'émission est Bandeliti, Nasuka, et que ça la peine bien. Et surtout, n'oubliez pas aussi d'abonner sur Pedro Production Grâce TV. Michel Nezara Moko, Siti Zara Moko, Pedro Production Grâce TV. Donc, un grand merci aussi à mon équipe technique. La Sima Caméra, on a un film, 500 000 femmes dans la ville province à Kinshasa, Mombala, Mouinou, Azangambanda, que je salue aussi à Passa. Et sans oublier aussi donc, la patronne, Maman Tété Ngoulou, Maman Tété Ngoulou, à mon papa aussi, Pedro Kangila, Big Boss, Pedro Kangila. Et sans oublier aussi, Jemima Kangila, Annabelle Kangila, Bébé Grâce, Bébé Grâce Kangila, Yepina Boujara, tout Grâce Kangila, car on est là. Très cher internet, et peu de production Grâce TV, et l'actualité, oh, ils ont qui n'ont pas eu à la cima, actualité, ils qui n'ont hérité Watanabe, Azongeli Bongo, étude na abandi na humanité, tia okene na université, donc na autodidacte. Affaire Fabregas hérité Watanabe pour Yamado. Héritier Watanabe a répondu à tout non Bazela, moi botama. Si réellement c'est mes aïeux, total la moutou, total la manzaka, total la mounoroga, n'engage la actualité voilà. Donc les vendredis, les 25 de ce mois, le parc n'a biso zone longue, on a bon on a équipe ya Maroc, autobenga bongo bandibu, toujours beta bongo ba marocain. En tout cas soutien na bino ba peuple congolais, ba tout bazali bana mboka, na bazana ville province à Kinshasa, surtout mimi na Congo awa. En tout cas to soutenir le parc na biso pena jusqu'au bout babi, objectif ezaka moko Qatar. Très cher internet et Pedro Production Grâce TV, aujourd'hui je reçois pour vous l'artiste est très talentueux, bêta la orchestre est belé. Alors le lorsque a se décidé qui a aussi la bonne carrière selon nae car na combo ya Badin de Tchango. Je dis déjà bonjour à mon invité. Ouais, bonjour Seda, le presse, le bulldozer de la presse congolais. Merci beaucoup. Seda Wata. Bonne santé. Santé pena super ndeka na loba yanzambe pour la rater na mte so sentir ndeni. Déjà ma donc c'est bien. Mais apparemment aux hommes on a sauté. Ouais vraiment on a se pelle la question no liboso. Donc na loba na ba fanatique na ngaso ki na zo mona na te. Donc na kati studio na kati studio na tourner pe ba clip. Donc il a bandé des clips ya tournage ya Rumba Nangai, ingénieur d'ITM et puis na betaki déjà Afro Bunia. Pour ba Afro na yoka ba Afro ebende. Afro nini Afro mona yoka na ba Congo ngasko Afro Bunia. Pourquoi Afro Bunia? Afro Bunia ça que ça li solo mo be ucho passer na Bunia. Donc Afro ya li solo mo ucho passer na Bunia na vanda ki na muto na uchi Bunia na eza be inspiration. Yango moni na ziongo fa na tchango na générique mais na tchango sko na Afro Bunia. Musique. Tu vois comment intégralité na moké. Bon, on peut savoir moi chouaka pour bami, ben on va moi ba talaka ba idéologie. Merci. Navana kinanga na bunia balobinga na yana kicha soyo i navana kinanga na bunia nzambi nakoma kicha sabandeko anga na zusenga kaka bozongisanga na bunia ah voilà zokota na mo biloko mo boto sensible wala yoka lisolo. Navanaki nanga na bunia balobinga na ya na Kinshasa. Nakoma Kinshasa bandeko menga nazo senga kaka bazongisanga na bunia kuna nasalaka bilanga nanga bunia na mesana kosimba tengo na rato bunia. Aucun message. Merci beaucoup. Koto Mateta Zali Naibika CP Pena Makasi. Sans oublier aussi mon vieux Ben Mala le Gaulois, statut États-Unis d'Amérique. Mon vieux Ben Mala le Gaulois. Je suis avec Badé de Tchango Kanyal Baki. Meilleur animateur. Ah, oui. Tchango animateur, c'est bel et bien ça mais. Bon animateur, yebisanga na momo na Congo. Animateur ni no kotanga. Bambila c'est bazawana. Ba Jamaïque baza ba Goldberg bazali. Omoni ba biso to umela ma animation. Tu comprends? Tant biso to bande ko boa ka ba série wana
ça va nous parce que très cher internet lui c'est badé de Tchango a outa bongo na l'avenir si je me trompe l'avenir esthétique. L'avenir esthétique. Donc avant l'avenir esthétique na boaka déjà ba disque missus. Merci beaucoup l'avenir esthétique et puis à l'écart après na wongi musique maison mais car ndenge zalaka to kana logo moya l'avenir ba senti pena que badé de Tchango zaka toujours fort. Moto alandaka des lèvres à la fois des Soki eza dese na yo moko et surtout soki pesa dese ya Nzambe te. Pour toi la vignoble esthétique on va marcher. Pour toi la vignoble esthétique on va marcher. Kozala caporal topé gouverneur, kozala secrétaire, topé général, nomination ça vient du Seigneur. Ya yo tendane sengope long dire. Kakudugum, soki pona ba bien ya mokili, ko jalouse ngate. Vanité de vanité, tout est poussière anaï. Toboyi bon soba. Yambala oyo tokobeta na nzoto pe na mbonda marque tabu position de diabou linda 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 mabina ya kasro sidoni mantoli na komo yanga skuna yasono moyo na komo fashe siko afanda kana mozuli asokola kama ya pembe alata kandeba sringido sringido dakum merci beaucoup papa internet et appel de production grâce TV na si koto boza bena ba palais bo sepeli badé de Tchango et lorsque on décidé pour ça la carrière solo na yo oui ba ngate pena ba orchestre minene za déjà correct que on a orchestre mo yo lingo ça la carrière solo na so za sir na maramu na yo ouais non peu ça coup de chapeau et pas ya Noël Ngiama Igwe de la Forêt coup de chapeau na Salvatora Motopamba, coup de chapeau na Fali Poupa, coup de chapeau na Ferregola, coup de chapeau na Kofi Olomide. Ah, c'est quoi Motona Tembe Goga, Motona Tembe Goga, Motona Tembe. Ouais, c'est ça. Donc, badé de Tchango. Donc, ozobangati. Nini oyo ce qu'on peut apporter à Sika la musique congolaise? Bon, la musique congolaise, tu apportes que l'autre. Nous sommes ça là déjà et ça là. Non, il y a Sika pe kota rapé babylon ça. Dès lo ni a Sika. So talia. Soki na obeta sur la bina filete. So totali bien. Non, bina filé. Te to obeta ma solo na obeta sur la bina filete. Soki totali bien. Au moins héritier wata banzembo ya becho yango kaka ebeta. Ba vena biso ma dilu ba rythme na yango na isongi. C'est ça. Merci beaucoup. Aujourd'hui, vous êtes dans studio, vous êtes combien de titres? Oui, nous avons 3 titres. Je suis en rumba, animateur à Yembi. Pour les animateurs, je suis Yemba, mais je suis rumba. Et puis, je suis rumba, na afrobeat, na générique. Mais afrobeat, nous aussi, ça va débat dédicace semaine prochaine au bande. Donc, déjà, bêta médical, dédicace. Donc, ils appellent grâce de une émission. Il faut annoncer numéro après. Donc, on a afrobeat à Bunia. On contacter un numéro na pesa mais rumba déjà mama na rumba. Mama na rumba. Ba le chanto ba na mito pasala ba musicien to saka na groupe d'accompagnement. Bon na moment oyo na ba musicien nga. Yo moko pena. Yanga imoko vraiment na travailler na bango. Qui est derrière toi? Nzambe. Tane bino bolobaka. Ya Nzambe pour la terre. Mais ba producteur baza déjà ba manager baza. Bon na kana ba mécène. Yango na ko annoncer bato tout ba Hollanda biso na moment oyo. Oyo tout ayebi kaza producteur a hésité té. Donc il y a tianga pena maboko amemanga na ba niveau à likolo aboko apé musique ya bien. Mais ba label eza lango belebi na fila za label et fali pour pas za label ko s'intégrer pe na label bango esa pe bien. Bon, au moni ba maka mondenge zalaka ba label ezali. Mais pour ezana mutu nso azomona yo leki na makambo. Oui, non, ebisa out. Bato wana oyo tangi. Nani bina fila za label na e. Adaka na label. Za label ko. A produira de ana. A soutenir pe ba artiste bela. Ndeti nani? Ba artiste bela soutenir pe là. Bon ngana comme bon na plateau exacté. Nga e bien hotel. Nga e bien hotel ngana bikaka mutana label eza Fali Poupa.
na fait rigole et puis fait na biso wera suso na ka ya sali la belle donc ça bon bade de chango na wenge musika parce que pas da komuda ngumela makasi ti alongwe na ya sali ba comme na ye pasteur bino ye oleka pe na wenge musika ngumela te pono kima ba brigade bazala wala yokena kuta animateur ta kombo tangi na ka su kombo kala brigade sarbati ayenda kimisa ko ayebiso mona ngai akimisa ko na ayebiso mona ngai ya ko kimisa ngai te ngana aka na maison mère na kota na sala tese na ngai mais ça ka tellement que tout ça kana ba parasoleil te ba parapluie te bato ba otindika biso bazate ya omoni bato mo ba animateur mutolo munene amo sa ndeti afina wana comprendre nani ba kombo zotanga na ta komo sa ndeti afina na kutaka yewana na kutaka yewana yimta kimsaka ya uzotelemisanga na banzela po yolinganga sheri dodo zotelemisanga na banzela po yolinganga ngana bonanga sheri na bonanga tonton na bonanga tonton seda wapi nzoto yango yoyo mais wana ki ya brigade moni ezaka changu na barele changu kriwa bato bayebi histoire a wenge bayebi kete de chango aloba mamba solo bon kriki toko ne masko ni ne senga ke ba écartanga te zakaka ke au moins na moment na tellement zana mutu mo azotindika ote esali ke obule lokola sonde mpo na yebi ebele bazwa bango te na wenge bakenda kofina bakenda kopesa bambongo pa nani papi kakol ebele lelo bakomi ba leader bakoma to banomona bango na lazamba bamalanda ngombe ya papi kakol oya okichamwa akiti druma papi kakol akecha kuna melelo bakoma ba leader na otanga kombo te bango batanga kombo na wana émission na bango basala barele changu musique ngo bandelo kabo bandika bo na ba makambu wembala moko menga na muta makambu na no meilleur animateur na meilleur ndo na Congo na biso na moment oyo ba animateur ba buaka pena bazati ko ba générique beti générique ni c'est pelisi ngana ki générique te bambila se babuaki na miège mi de moi ba ni le kangi dadi ngia na yoki non générique mo te ya ba nani ba bina Philippe générique na pas tirer abeta générique ya philo c'est qui makasi générique ni ya bina philo c'est qui makasi générique ni mais bien on te tirer mais bien on te na binde loko mo be masana mo azo boaka pa héritier wata wana masana nga collègue nga na bi ka travailler bien chanda ambulance bon ambulance pas mon animation faut en elengi animation tant ngala ko boaka boy matoka zindu maki yakala kimbambi dia fumu kibogobogo bana gulwai ndolai ko bondolai ti samuna guvwe palala na boaka na niance omona na boaka na pesa ne lengi moko boy bon ce ko ba bilengi oyo eza nanu ti animation eza message na charme na elengi siko ba bilengi nga siko na animation na pene elengi yango zo pesa pena na Congo donc yo pena obiki na obwaka na nuance so bango eza na ka ya ba sentiment lo ngai te boko melanga na WhatsApp te ngai te c'est lui-même bade de chango abiki na za meilleur animateur siko animateur nini pena na Congo na biso abanga saka ngani matera bang sangeza azati batingo kudi bende bazali ba makitosh bikito ba merci mwana bazali ba chandano lobi wala ba mélange ba brigade sarbati machese lobi senga bakupisa bandeko koibande mabye sala na mbangu oyama o bakri na babuaka baye babalola bania ça peut disco idole na plaisir à nani nga idole na nga animation eza juna mumbafu mais zobeta bania sondire merci mwana papa tango babiso tozoboaka awa na orchestre na biso banjili awa ba merci bazalaka te ya solo merci azalaka te aboka ko cri na nga pa waze quoi oui aboka cri na nga pa waze quoi kasi yango na lobi na peut-être comprendre yango machese lobi senga bakupisa bandeko koibande mabye
nsala na mbangu we oyama we ale lugilanga zemi asoso nakozwa ngo wapi nzambe lugilanga zemi ali batae obani ya bilo na ngati le changu doto ba merci mwana ayiba bilo ba merci bana ba niveau na biso te seda merci zaka ki a continue orchestre mo be ba pesi makambu mais na ba degra ba travail au biso do travail ka merci o komate oui non biso vérité même ba brigade ba ayiba krina brigade ko nebe so asala ka crie on a biso ke na Congo na momo ba animateur ati on mona ngala sepela na animateur wa boka pas Fali pas El Marabio choix identité coup de chapeau babi tango fort coup de chapeau aussi masa mo no boka pas Fabrigas bone ba ta limwa ka boy bando benge capo azalaka na moi timbre animation bien c'est d'ailleurs madame timbre oui azaka na kine kanga wana bana na biso na banchangwa wazo ba amwana dizi ngana obeta na banjila ye na njila obeta te akebeta pa jomo ba longwa pa waze kwa soki nani komone kimi ngai tant biso to fréquenter na ba apocalypse wa ba seda bazalaka te mais na ndimaka ye coup de chapeau à forcer sous travail à forcer sur le travail quoi. Merci beaucoup Badele Tchangoto qui t'aime moqué. Toi est-ce que c'est votre actualité c'est assez répétitif na les cas nini ba jour ni pour répéter rapide. Bon migolo vraiment na off na répéter pour nazana tournage à ba clip. Donc mercredi oyo na sala clip à rumba na aussi sango mercredi et puis na banda sous clip ya Afrobeats na et puis na beta générique. Mais le 30 juin on a un concert morobo et on a un niveau qui me que chez Dido Afande nettoie la baumbo le 30 juin. Donc c'est ça quoi mais ba répétition pe non on a bandité. Donc so ba répétition bandi na obengo oya ko système biso na rep et puis aux ba image quoi. OK, merci beaucoup. Très cher internet et à peu de production Grâce TV et quand il y a le bien début vous s'abonner massivement en tout cas et pour ça pena qui toko ba remarque na bino ba j'aime vous appelez bien makasi vraiment kaka ndenge zalaka maman tété ngolu la patronne maman mokonzi na bien kaka maman sociale donc il y a Pedro Kangila big boss cause nostra il y a Pedro Kangila kaka ndenge zalaka tout cas vous s'abonner massivement la chaîne na biso Pedro Production Grâce TV et ça pena qui toko makasi bade de chango sikoyo bana kine vraiment bazela yo na kini. Donc bana kini et puis ba fanatique ba surtout balingaka et puis ba fanatique na ngato balinga ngai vraiment bozela ngai à bientôt rumbezo bima donc on boit kana rumba liboso donc animateur na mino bolinga trop ayembi botikanga na vivre pour motema nanga siye pona ingénieur ba pensée nanga ekoma troublé pona kokaniso 10e amour de ma vie botikanga na vivre pour motema nanga siye pona ingénieur ba pensée nanga ekoma troublé pona kokaniso 10e amour de ma vie on donne ce que on a na pesi yo motem donc rumba bazela ezoya quoi comment Maxi Singa na obeto ba featuring pezali te na moment on a sali ba featuring te mais vient na Gauthier Mascotte na London donc na ba juin awa na sala featuring na Monsieur Morobo mais na tanga kombote parce que ça dans coulisses na pesca Inos Bill oh donc c'est bobeta na Inos te na lobi te na sala featuring na Inos na pesca Inos Bill ba salam. Merci beaucoup Badele Tchango. Tangela ngai 3 animateurs très talentueux na mboka na biso Congo. 3 animateurs très talentueux le roi. Bango tu babwaka na bango bien. Mais ngasko na linga. Ngasko na linga ba bon ba Bill déjà tu ebi bango. Bill a grand animateur yete. Le lina tanga suba Bill. Ngaka so tanga ba génération oyo. Bill déjà grand animateur. C'est ça la génération. C'est le Oscram, Poutine, Tata Mapasa, de Tchangouye. Et puis, il vient à Ngadjouna Mumbafu. Natangi déjà.
Bon, on a l'élo vraiment. Non, on a mon animateur terre. Na lelo vraiment non na mon animateur. Tout le monde a le droit Bill. Baba mwenu baba bwenu walunda babena kwenda damo. Akanisha chela komadanga chelanga anche. Muchisalu meme kufwa kudisha mbombo kushika bo. Chalo lengo mema kobachana chena to konga denge den don don. Bana bonso katulanda. De changu. Kachanga ya kunganda chikabaza bimota bibanza bizubwe. Omona animateur nenga bwaka. Yo yeli biso mamoko. Toke, chikabene bedebe. Obwaka nini papa, Voilà, là c'était Badé de Tchangou. Donc Badé de Tchangou, Yazagibo on a la vineur esthétique ya Dakumuda à l'écap na wenge musique à maison mais rumela te kota bi kwa iba bakrenae pardon le quoi azala qui na appuité na soutien yango esenga qui non acquitté. Alors lelo suko a se décidé qui a sa la carrière selon na voilà nenga otukolo ba aza en plein studio et ba kalami te to bino mabiloko na ye na osenga vraiment na bato balinga dans la ba mourir la bonne musique en tout cas bon consommer ni na soki bine ils appellent kitoko makasi et puis numéro pesa na suka robenga pene ça la pena bien producteur pe sura monani makamura ndenge la œuvre déjà yango yokaka ndenge za la Bunia siko loko ça la clip obi que nos producteurs za na nani azo soutenir yo pour que ça la clip yo la pena studio donc non c'est pas soutenir ngasa loko la ba Dorcas qui pioka le rôle là ingénieur d'ITM papa social le rôle là arc-en-ciel Monica cette fois parfum tunga na Londres maman social le rôle là Chico Makwala na Paris le rôle là Fabrice Eboulala le rôle là Alain Sima le rôle là Papi Ngandu nouveau riche donc il y a un bunda mais ba producteur te masaka bato yo ba ochanga maboko na nzambe liboso mais nazo lukande producteur oyo akopesa nga makambo nga pe na pesi makambo voilà na kolinga pe na profiter o la sepena message o la caméra o la sepena message moko pona bato ba mona ba lar na bango pour que ba soutenir œuvre na yo donc message oyo et ça pas bato ba mona ba lar donc artiste na bino oyo akotia mbongo amona pe nga na kopesa makambo donc ibochanga loboko ezaka ke nazo bundaka nga moko producteur azati maintenant na ba œuvre na pena na ba yana soki na mission ngoboye omoni pena ke dégâts donc ba satan ya Poutine to benga ya Poutine et yesu azana ba satan denga siko na ba satan 3 ya animation là na ba satan 3 pona benga la boka na ba tous les langues so producteur a timbonga mona pena na okena ba ki chwape na obeta ba musique ya ba welon on met tous les genres de musique et donc on a ça mon beten le babilo non autant non comme ça va s'écrire dans ngati donc on a le choral mais choral té merci beaucoup dernier message pour la émission pour la lelo émission sur lelo dernier message pas ba fanatique na et puis bato balinga donc ba fanatique na ngatu de na loba kaka bo savourer kaka ngai na ba musique na nga na osala donc irumba déjà bo mona ngo kalaté na ba YouTube sur toute plateforme de téléchargement donc Borozwango donc Rumbeza Rumba liboso ça ingénieur d'ITM amour ingénieur d'ITM et puis deuxième eza Afro Bunia donc Afro Bunia et puis troisième eza générique carte rouge même artiste single langa titre nango eza carte rouge pourquoi carte rouge carte rouge parce que musique on la type rouge on a la type rouge ko on a la musique animateur mususu ebo boire raté mais ba classé grand animateur chanteur mususu ebo embaté ba classé grand chanteur ya moins na baki cette fois-ci faut na pesa bato ba rouge na animation et belé na Congo ba otika animation na otika bango animation ba ozwa ba rouge ba zonga bandako le chango na ebisa yo vérité non to yo kité non to yo tala lelo surtout le peuple congolais ba commis na l'oreille musicale oui ba commis na l'oreille musicale faut bien loko moko pesa makambo pour na ndo so ba faut assure pe na makambo na yo mais ce qu'on animation zo yemba ba émission zo boaka boy ba biloko na boaka elio ya mike comprendre ngote on a senti déjà qu'il y a makambo mais est-ce que le peuple congolais dit qu'il y a pour que convaincre bango faut pesa pena makambo mais makambo ezali ezaka ke na olela producteur o azana mbongo acha makambo lokwa papa Petro Kangila bon lokwa papa Petro de production Grâce TV le rôle là Bedachou le rôle là KMB Chetemba donc baza mo ebele le rôle là Eric Mandala le boss
na posa sikoyo bata bongo nde ba 243 ya Willy Musheni ba 243 ya Willy Musheni lokola ba arc-en-ciel Monica ba Chico Makwala na Paris na posa bata bongo po ba yana penezali na pena na ba biloko misusu aso na bimission oyo moyo kikele makambo bena ya omoninga na komosa la crime boy po na omona ba fantire ya trop na kamwe mingi na banimatera lelo nzambe bakosinga ke bango basalaka bakri nzoka bango batali boso koyiba bakri ya de changu toko suka wapi boso wela nini oyo de changu dose nanu bana oyo dose nanu mwana mama dose nanu bana oyo. Merci beaucoup, très cher Internet et un peu de production Grâce TV. Là, c'était Bada de Tchangou, donc la voix des stars, tu mais la vie de artiste très talentueux. Et tant que ça, la musique qui toque alors, tu vois qu'à fleur en tout cas, on a un peuple congolais, puis partout dans le monde entier, mourir la bonne musique. Ceux qui carte rouge, en tout cas, beaucoup consommer en haut, et que ça a bien ma casse. Et sont à peine car les leaders congolais, les artistes congolais plutôt bazo bima car parce que Congo, tout ça, la mot comme moi, béni. Dans le pays, on va bénir, on va combattre. Merci beaucoup pour tout le monde. On a numéro de contact et puis on dédicace. Ouais. Na Leliga numéro de contact 089 21 69 862. 089 21 69 862. Bino bataba mbongo. Botala pe mwana ya nchangu oyo. Na bana mwa musika na nchangu. Donc botala pe mwana ya nchangu oyo botia maboko. Na bike so botie maboko bo sepela. Et puis boza décider pour na makambo na nga vraiment. Donc afrobunia otu alingi libanga na bunia. Azwa numéro na nga abenganga tout sur la privé na robwaka ye libanga na bunia. Na mingi kaka na pesi mbote pa ya na pesi mbote na Chico Makwala Paris Centre. Na pesi mbote arc-en-ciel Monica. Na pesi mbote alesima au président Sambenanga. Na pesi mbote epa ya Seleos Krame Poutine. Na pesi mbote papingandu nouveau riche. Na pesi mbote bana Luanda. Na pesi mbote yoga nias. Ya. Ukataba nias te. Félicitations. Ukataba nias te ya. Kambo vraiment. Mais nias est là la rapana ngana makila. Continuez à dédicacer ça. Na pesi mbote pa ya na tikona boaka ka ya boaka na yemba te. Na pesi mbote pa ya chérie Dorcas Kimpioka. Et pas ya Fanny Kimpioka, et pas ya Sarah Kimpioka, et puis na bosanité Faria Malonga. Faria Malonga maman na Christivi. Et puis moba moi si ya Batu. Ya Chico Mavila. Maman na boss winner Faria Malonga na Joyce et puis na Ketia. Donc place bino tout boza ya wana na pesi bino bambote et puis na batuto balinga ngai. Bana Kimbanseke, Bana Nchangu, vous s'abonner à la chaîne pour comprendre l'émission ou bien. Donc, artiste Nabino Yewaza, et puis Gelor Kinzon Zinalwanda, Chico Komba, Minotou, donc et puis Jean-Ricky Gabelo, Nazawan, et puis Nana Sakasaka, il y a Irvin Timba, la patronne de Koya Rose Mukenge. Na pesi bino bambote Chico Makwala tout ça rende tolobaki meilleur animateur yeyo mutalala en animation à la mukaka animation matoka sindubaki yakala kimbambi dia fumu ana fashi ale matoka sindubaki yakala kimbambi dia fumu kiboko boko bona kuloi ndola yinkobo ndola yiti samona nguvwe palala nabwaka na nianse badende changu na bilitaka Kongo mwakala bino bozalaka te bande tango wana bozolata bilamba nzekininye na binango palala donc na biloko ona bongisa siko na générique kumba manyumane kumba malidere kumba masile kumba malidere bafwase bakanganga singa na nkingo atana kimi na bwakela kayo shile getu babiloko siko na tesko komba wata
atisko de tikomba wata babiloko boye pa wateza babiloko boye photo ka no carte rouge babiloko boye pa fereza banimasa boye kuna eza te bango boye te bango bazaka ye Jésus akote biloko binango tu bango bayaka bongo mais siko baboye esalaka te mais naza sire na makambo nazoloba ça c'est Badai Dechangu meilleur animateur on comprend ntango na bakiti komoko ya ponga so na varier na kataka na baforme bamakambo tu on comprend bamakambo oyo na baorchestre wana eza te babiloko ya boye pena babiloko ya boye hebo niye Ebo andiye ngawule na saule de chango de nianse toke hale ngawule na saule de chango de nianse ale mwase abara zwili balo oya sambelaka libale zate mama toke sakanana biliza yango ebo. Merci beaucoup, très cher Internet et un peu de production Grâce TV. Là, c'était Badai Dechangu. À la prochaine numéro, on rejoint les sous. Donc, il y a Maïka la plateau à la voix des stars car Nengeza pour que tout sur la sco, ma solo sous ya carte pour ceux qui bimika car Nengeza la quand mon appelle sa moto belé pas ya moi sous bana botomana sali sous moté Dorcas donc qui je salue à ça car Nengeza la mon konziwana intouchable ba simba raté sans oublier aussi un nom qui est fin là un nom qui est fin l'homme à 500 000 femmes dans la ville province à Kinshasa et sans oublier aussi mon cordon sola ya maman Lilimboyo mon vieux Ben Mala le Gaulois, c'est États-Unis d'Amérique, car toute personne va soutenir assez d'avoir ta kin. En tout cas, numéro dans WhatsApp, donc j'aime Nabino, commentaire surtout, et comme ça, après que tout comme cassé, mon vieux Ben Mala le Gaulois, mon vieux Ben Mala le Gaulois, et maman Bijou, on se retrouve à la prochaine. Bye.